Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, na mutunyoso oya kolanda video ya mama bijou na mukona lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Mama bijou d'or lelo na memeli bino kaka lisolo nanga ba papa basiliki. Botu nanga nini ba papa basiliki, trop c'est trop. Kande na lobaka baba bijou abeta basolo, oya sepelisaka bino na bandaku, oya ezalaka chaque vendredi na 20h30. Mama bijou nazala émission nanga ya ba amser. Oh, ezala toujours kaka ezotambolaka selo ba demande abatu oluka alibala contacter mama bijou salelanga vidéo pesanga la tia na chaîne nanga pona kolukela yo amser na yo place azali kota na katikati ya chaîne kota na ba playlist luka playlist oya ba amser banda kotala ndenge to bandaka tine esika to sukaki luka ezala bandeko mingi bazawana ezala ba misusu basi bazwa ba amser na bango ezala pe ba misusu no bazwa ba amser na bango te meka ba pesa ba numéro na bango tante benga bandeko oyo balukaka basi bazana kati ya chaîne nanga bandeko pe balukaka mibali bazapeka na kati ya chaîne na biso oyo to bengi yango Bidor TV la patronne. Mama bijou d'or na salaka émission nanga ya Bastar. Émission ya Bastar pe ezosala bakaka selo ba demande ba bazo pesanga ozala besoin mama bijou d'or asalela yo promotion contacter nga condition ezala raté ezaka akesali pesa ngai ba œuvre na yo salela ngai vidéo na yo tindela mama bijou po mama bijou d'or atela yo na kati ya chaîne. Mama bijou alambaka mama bijou asala makambo ebele mama bijou asala ba publicité nyonso bomona na kati ya Bidor TV. Biloko mingi ezalaka lango ya mama bijou te ngala zala pona kosala publicité. Nasalaka nanga publicité, nazosala publicité ya flat ya ndeko na biso, ya maison de passage ya ndeko na biso oyo ezala matonge na Irebu A37. Nazosala publicité ya voiture oyo batie ya location. Ya bana poto bazo louer yango. Voiture ya ndeko na biso apesinga lobi mama bijou zwelanga nani voiture oyo tiaka ngo na katikati ya chaîne parce que nazala besoin bana poto nde bokende yeki ozala besoin de location à voiture o contacter ka mama bijou d'or akopesa o mukolo nango et puis bokoyeba nde nini bokosolola ndenge moko pe lisusu mama bijou azosala publicité ya boutique Bidor TV ya publicité ya boutique na biso na Congo nasala ba publicité ndeko ezomona nga ozala publicité na yo ozala bezosala contrat na mama bijou parce que chaque fois balexara eloko na ndenge ndeko ya mwasi asali contrat na ngai chaque fois on a ba publicité na ye pesa nga publicité na yo to kotisa parmi ba publicité na biso okosepela parce que okomona ke oui eloko oyo lingi okozwa yango. Mama bijou d'or nazotiela bino ba publicité ya maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37. Contacter numéro bakomi wana eza numéro ya WhatsApp solola na mukolo eloko solola na ba responsable pona flat pona maison de passage na biso pona voiture à louer pona boutique na biso ozala bezo pesa na mutu cadeau mutu azana Congo yo ozana Europe contacter ka numéro wana tinda mutu kuna batu bazokota na boutique wana kaka na rendez-vous benga numéro wana bozwa rendez-vous ndeko na akota apone lokota msosa na besoin apesa mutu parfait. En tout cas ezisalami vraiment pona to benga bandeko na biso bakende bazwa biloko bana Congo pe baza kokota mais avec kaka numéro wana ya WhatsApp nde okozala na facilité ya kokota na boutique na biso pona koloba mingi te nazotiela bino publicité et puis mama bijou d'or azongela bino na koyebisa bino pourquoi ba papa basiliki ba papa babengi nga wenze bapela ba papa na lembi
Donc natieli bino na publicité na biso et puis na zongeli bino pona koyebisa bino pourquoi ba papa basiliki. Eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Ok, bandeko langa bomoni ba publicité na biso, ba publicité oyo esalami kaka mpona bino. Soki yo ndeko oza intéressé na eloko moko oyo elobami wana, neti boutique, neti maison de passage, contactez Mama Bijou na numéro wana na kotia yo contact na mutu oyo azali responsable ya maison de passage wana ou bien voiture à louer. Mama Bijou d'Or, vraiment merci beaucoup na bandeko nyonso tout oyo bobengaki nga, oyo boyokaki lisolo na biso Mama Bijou abetaki vendredi passé, boyokaki mawa bobengi Mama Bijou. Mama Bijou natiaki bino contact na mwana mwasi oyo ndeko na biso aza na Congo. En tout cas merci beaucoup, nzambe ya lola amona bino, moya kotanga bakombo la bino ezali te parce que loboko oyo epesi mususu eyeba te. Donc eza bongo mingi pe balobi na Mama Bijou ata osali émission kotanga bakombo la biso te, naza na droit pe ya kotanga te parce que bosali kaka geste pona kosunga ndeko na biso oyo azali na Congo. Pona kopesa bino nouvelle lisolo oyo Mama Bijou d'Or auti ko na betaki vendredi passé ezalaki mwana poto akangami na Congo pona malade. Donc ndeko na biso moko ya mwasi aza na Congo alingaki a voyager, moya ko voyager ezalaki te parce que bakangaki na malade oyo eya. En tout cas vraiment asali soki un mois to loba presque na Congo, vraiment état na evo mezalaki critique makasi ezalaki ka pona makambo etali mbongo. Azalaki na likelemba na ye awa na poto bandeko ba mama na biso alikelemba faire chier na makambo ebele. Donc mutu nyonso tout so kutai na vidéo oyo talaka na ba vidéo ya Mama Bijou na beta na sala ra masolo na nga chaque vendredi na za na playlist ya mobima na sala ya ba masolo na betaka na komi na titre ndeko ya mwasi ya kangami pona maladi oyo ya tala yango
okoyoka masolo nini oyo ebetamaki wana et puis lisolo yango vraiment batu babengi et puis etalami mingi. Merci na batu nyonso to bopartageaki, merci na batu nyonso to botiaki commentaire, merci na ba j'aime na bino. Mama Bijou d'Or alobi union fait la force. En tout cas pour na kopesa bino lisusu évolution ndeko na biso eta na ye bandi kokoma un peu ça va parce que azui penza pe batu ba aider ye. Mama Bijou azalaki ye moko te tozalaki batu ebele oto aider to oto suni ndeko na biso. Vraiment pour le moment Mama Bijou alobi ke etikalika ya biloko mike pona ndeko na biso azwa vol azongana mboka na ye. Lelo na biyeli bino lisolo bande kwa mibali basiliki balobi trop c'est trop. Ba benginga mingi selo lisolo na betaki na kotisaki makambo alikele malakati na kotisaki ndenge ba mama batika abana nzala na kotisaki ndenge ba mama batika la maboko mibale ozana on a revenu muke orozwa donc 3/4 ya revenu na obwake on a likelemba ondimi na oko souffrir pona kozela 10 mois pona kozela une année ovandi na yokaka pona kozela eloko moko boeta mususu orozwa mbongo wana okotisa on a commerce ta mususu pe commerce ngo pe esimbite mais yo o se privé ba mois na ba mois bandeko na ngai vraiment lelo toye koloba na koloba mingi te na koloba moi mukie parce que ça a 3 papa o ba benginga pona koyebisa Mama Bijou lisolo beti ngai epa na ngaka kabongo. Mama Bijou lisolo beti mosi nazalaka na eto boyana na emusala na ye yango wana moko alobi na Mama Bijou avandi na Dortmund na Allemagne alobi Mama Bijou tanga mboka na vandi kotanga kombo na ngate kotanga kombo ya mosi na ngate ndeko na ngala mobali abenginga alobi Mama Bijou mosi na ngaza mama ya bana 4 vina ye mobimba na Allemagne asala kaka na bama kelemba et puis bambongo ngala bama kelemba oye aliaka emona na kate mais vina ye mobimba ase privaka a privaka bana biloko do bana bazana via lixité ye moko azana via lixité kaka pona makelemba bandeko nanga vraiment bandeko nanga ya basi na yebi eloko nazo beta sikoyo ekosala bandeko mingi ya basi pasi mais ezali réalité réalité oh Mama Bijou pe asala yango Mama Bijou do aloba mutu nyonso tout donc mutu moko taza parfait ou be parfaite moi ngala za parfaite te bali kele bawana na yebisaki bino na vidéo na uti kosala liboso na salaka yango et puis na salaka et na sala yango et puis na salaka yango mais il faut koyeba eloko nini ozali kosala. Mama ya bana 4 biso tout ovandi na Allemagne toyebi balobi afuta ka mbongo ya likelemba ndeko na biso mobala alobi mwasi nanga futa ka mbongo ya likelemba na mbongo ya bana ngala kende musala ya kende musala te tozali na séjour moko boye oyo ba revenu penza eza malamu te mais yazwa na ye mwa mbongo kinda geli na ye ngai na kende nga musala to kotisa ba papier pona ba aide mususu eya te to vivre na biso kaka na kinda geli wana na mbongo na ngai ya musala mbongo na ngai ya musala na futaka ndaku mbongo na ngai ya musala na sala presque makambo ebele ta mususu kuto omona na zwaka le 15 poto koma le 15 okuna mususu na kale na za na mbongo te mwana mwasi na ngaza na toza na bana 4 ngana kuta na bana mibale liboso ngana to ekobota bana mibale mwana mwasi na nga mbongo na ye ya bana 4 wana normalement to tia yango ezala mbongo ya biloko ya kolia na mwasi ya malamu na mwasi ya malonga ko ikozala na mwa kesi moko abwakela bana ta 100 € oyo par mois mais ndeko na mwasi na nga asalaka yango te mwasi na nga na bana 4 wana bandeko boyebi na Allemagne soki mutu so na bana 4 soki okozwa combien na kindergeld botoyebi yango biso nyonso na mbongo na bana ya bana 4 wana mwasi na nga preferaka soki asali likemba ya 500 te asali likelemba ya 300 soki asali likelemba ya 500 ezalaka souffrance opesi mbwa aboyi mwasi na ngai bandanga na bala ye na kuta na vie ya likelemba achangeaka te azaka kobaluka au rond-point azwi mbongo atindi na famille bameli azwi mbongo asali mbongo ekei azwi mbongo le mwasi na ngai aza kobaluka kaka esika moko Mama Bijou ezalaka nini
parce que azana bana o ngala kuta ye déjà na bango basi baleki ba ajo mwana ko sala permis bana bazo ko sala permis te parce que mama mbongo kaka likelemba moi si nanga sala likelemba ka pona a changer ta mususu cuisine na ye anda ko pona muninga asalaki asombaki cuisine. Moi si nanga sala ali kelemba kaka pona a changer ba meuble ya longola ba meuble noir nanda ko patia ba meuble ya pembe. Moi si nanga sala ali kelemba pona ayoka ki kuna lakini ba sala ki soki bazoteka terrain moi si nanga asa risque la kosomba ba terrain balami ba mela kaika kambongo. Moi si nanga ayoka kate. Moi si nanga pa ali kelemba za la vie mususu te oye asalaka mama bijou li kelemba banda ko sala bambula la bambula siko bambongo ngo so ba lobi na ebimisa bambongo oliaka azana yango te. Bande ko na ngai ya basi bande ko na ngai ya mibali lisolo nazo beta e uti na kati ya mboka na ngai na Allemagne ndeko na ngai ya mobali mutu apesinga yango alobi mama bijou mekana niko beta otalisa bande ko na o ya basi. Donc ba foti mingi o ba sala kana katikati ya bandaku ya mabala pona kozwa bambongo ya bana pona kolesa bana d'abord kolatisa bana bango bazozwa bambongo na bazosalela ngo ba mama kelemba et puis li kelemba ngo lié ezala bana un jour ba bénéficier nango bana bazo bénéficier nango te mama bijou ezala ka nini. En tout cas lisolo na ngai lelo na lingi kende mulai te. Ngai na ute ko beta lisolo ezaki vendredi passé na kondana ki na batu basala ali kelemba te parce que na lobby mutu nyonso tout il faut yeba eloko nini oyo ozosala soki oza revenu na yo moni keta msumbongo ngo ya bana obima ata msusu na 600 na 600 wana to boite ça na tani kelemba ya 200 déjà 300 ekomi déjà ebele il faut ça na calcul 300 c'est tout le programme mobali na wazoka charge ya biloko charge ya ndaku mobimba afutaka bia afutaka courant sala tout mbongo ya likelemba mbongo ya kinda gedo nezali mbongo ya bana balia po à part wana lobi boza suna ba revenu mususu te soki ezwaka 600 so koti likelemba likelemba ba 100 euro ezala lisusu te na mokilo yo ezala batu mususu basala ba likelemba ba 100 euro tina lelo 100 euro tina lelo bazalaka luka bao basala likelemba ya 100 euros luka bao basala likelemba ba 150 euros so bati ko koma dese komi trop bana baza dépense ya kosakana te ezana na bandaku mingi ndenge tozalaka aboye na oyi kozala na ndaku nanga nazala congélateur ezali ya kotonda biloko ya batu mwindu ezali nazata mususu na bapondu na nga nazala baloso nazala biloko nyonso tu mais biloko ya mike ya bana oyo esila à chaque fois semaine moko mama wa lesa abana na ye bien toza toyebani akoyi kobebisa 100 euros na semaine mobimba soki oza na biloko na ndaku na lobi soki oza na biloko na ndaku parce que so oza na biloko na ndaku te ata 100 euros na ekokoka te soki oza na provision na yo okoyi kobebisa 100 euros par semaine so lesa bana mingi bakoma balembata musu ba mapapu bakoma na bango ta mususu kolia basoso ezala ba supermarché ezanga mikuwa wana bala mingi bakoma kolia ta mususu ba viande o ezala na supermarché ki ya ba abattoir totika ba via okine kosombaka ba makoso totika ba via wana esila batumi bakoma vivre mingi trop supermarché neti ngandi nazolo ba na somba ata mususu misuni nanga na supermarché so mama o lesa bana na yo bien 100 euros okoki ko réussir na semaine mobile totie semaine to na un mois tozala na 4 semaines moi 400 euros wana soko zaki na provision na okoki quand même ko réussir mais surtout comme tina ba 200 chaque mois mama ozo boma bana na so wando ozala kaka eloko nyonso tu ya kolia il faut tala ka prix nango parce que donc eza mobulu na ba saison onde to komi na moi boy na nzimite wando sombela ba no ba ice ya cher na kati ndaku na nzimite to likelemba eza eloko ya malamu eza kosunga biso na ba projet na biso eza kosunga biso na makambu tozo sala olingo somba ta mususu cuisine ya 1500 okoka kokanga yango te olie likelemba la okosomba cuisine mais balobi na mokili soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye kokota likelemba te po baninga baza kotia 500 kokota likelemba te po baninga baza kotia 1000
tala revenu na yo ngai avana kota likelemba ya 1000 seke nazwaka so natali ke ba revenu na nga nafu bafuti ndaku nyonso to esili eloko tu natikalaka ata na 2000 na maboko boye so nasali likelemba na nga ya 1000 moto aya moto aloba moto asala nini etali ye te parce que nayebi ke avec 1000 oyo nga natikalaka nakoki kobanda kobomba ata 300 kote mpo na bana na nga nakoki kozala 700 wana nakolesa bango le premier tir le 30 et puis na 700 wana soki mama na nga abengi akozwa mbongo parce que nayebi ke nazwaka au moins 2000 euros par mois ba revenu à 2000 euros par mois ezali fozala na kati ya poto bato mingi baza te bazwaka 2000 euros par mois hein? Donc, ceux qui n'ont 1000, en tout cas, vraiment, franchement, n'ont 1000, on peut aller qu'il y a 500 T. Non, on peut aller qu'il y a 500 T. Parce que vivre dans un mobile, on peut vivre dans $500, 500 euros chaque mois, T. On peut T. On peut étouffer. Toyeba, mbongo nini tozwaka, ba papa ba tomboki, ba papa ba siliki, comportement ya ba mama, tolingi ba ma kelemba, to sala li kelemba. Papa azala d'accord, papa ayeba mwasi na nga azosala boye mpo na biti nini, papa ayeba ke mwasi na nga azosala boye soki mwana akokisi 18 ans mwana na nga azosala na ye permis. Batala bana mingi baza na bandako ba mama na bango ba mama basalaka balikelemba me bala bakokaka kosalisa ba mama bakokaka kosalisa bana na bango permis te. Okomi na bango alobi balobi bana soki misatu bien mibale be misatu bavandi na ndako bazokoka kosala permis te. Moko ya liboso osalisi ye te okosote kaka ya mibale obe obanda lisusu na oyo ya liboso ezalaka mwana akokisi 18 ans tolongoli yo mwana mosusu aye 18 ans tolongoli yo mosusu aye 18 ans tolongoli yo ja au moins ke yaya ya liboso aboya eza na baka mingi bayaya mingi bazala na bango na bandako bavandela bango bazala bango banégligent leki aya alekeli na esprit leki abandi permis au moins ça. Mais moi na liboso ya liboso zaki na posa mama na ya c'est permis mama zokoka te bongo tango liaka balikelemba la pona nini balikelemba na mobali no alobi banda yeba osoki 10 ans osala ka balikelemba likelemba moko oui muto oyipe kosala likelemba pona pesa mwana na mbongo asala permis tango liaki likelemba moko wana mama na ngai okoki kosala mwana o permis te balobi obombela bana mbongo te ba mama mingi baza na defa ba bombela bana mbongo te mais tango okoma na 18 ans yo zelaka mbongo ngala bimisa yo osala elango permis tango okoma na besoin ya voiture luka kaka papa na mama basala miracle bapesa mwana bango ta musuka na voiture mais mbongo ya permis okozwa olinga tata na bomba yango te tango musuka kamonga na salaka ezaka ba bien pona bino mais ba kwa liboso otindi mbongo kaya likelemba pona lobi mama bakueleki ye na mbongo yango ya likelemba ata soki alie mbongo ya likelemba soki asali nango ta mosusu likambo na Congo suka kaka ifo bamela ye suka ifo basala ye kaka mabe mbongo ya likelemba oyo mama na biso aliaka bango bamonaka yango te. Donc mama Bijou d'Or conseil ka na koloba eza na batu mingi balingaka na bango lisusu te bambongo balingaka na bango lisusu te balikelemba wana parce que balobaka bambongo ezowuta na maboko ya bamama ebele oyebi te bamama wana ndenge nini bazwelaka bambongo na bango oyebi te bamama wana ide nini azotia mbongo na ye na likelemba batu mingi bakoma koboya batu mingi bakoma koloba ke bambongo ya likelemba ezali malamu te parce que oyebi nani aza kotia mbongo na ye na kati ya likelemba te ngala koyi koloba eza pe na ba genre ya ba makambo boye ozosala likelemba ozokoka kokangisa eloko te na sens que au lieu osala likambo osala ba faire et avancer ozoko avancer te ozoko baluka kaka rond-point parce que bambongo wana oyebi bato batiaki bambongo te soki état d'âme na bango soki ezali modèle nini yango wana babiloko mususu avant kosala yango otiango kaka na maboko ya Nzambe bamama oyo nazokutana na bango ozala mama moko ya mabe ozala ozwaka mbongo na soki ndenge nini ozala epa na ngai ekozwanga te parce que nga na yeta mususu na biti ya boye nga nazotia bambongo oyo ya normal bambongo oyo ya bana na nga naza kotia ta mususu na likelemba il faut ebota eloko. Donc tozalaka vraiment to priaka pona kokota na balikelemba to priaka na bambongo oyo bamama likelemba bapesaka biso parce que mingi bamama mingi baboya na bango mpo bamona ke
eza kofuta te mpona bamona ke bambongo wana bato basalaka nango eloko te. Mama Bijou d'Or nga nalobi eza na bato mpe basalaka na bambongo wana eloko bazali na bango, baza na bango ke ye azopesa mbongo na ye ata mosusu akendeke na ye mosala azozwa 500 na ye azopesa na likelemba ayebi ke napesaka chaque mois 500 nanga na fin de l'année ou bien na mois boye na kolia autant ntango ozwa autant wana asali nango eloko mpe etosi parce que ye akotaki na esprit ya bien et puis bongo na ye wana avant azwa yango aza kopriele yango. Bozala bozalaki bamama soki ya modele nini na kati wana ekokomela ye te ekozala mosika na mbongo oyo ye azwi na maboko. Bato basala ba affaire ebele na likelemba bazalaka na bango, bato mpe basambrouya tina lelo basambrouya kaka na likelemba azokotisa mbongo na likelemba ebimi abali kosala bafoli azwi ntango mosusu biloko ya ndako na ye ezalaki nango ntango mosusu ebeba te azwi abwaki asombi mosusu ntango yo obwaki biloko ya ndako osombi mosusu olie ntango mosusu moto ya liboso neti lisolo nango ti kobeta vendredi olie moto ya liboso na likelemba boza 5 boza 10 obanda kozongisa 500 chaque mois yo sikoyo ozwaki biloko na oyo ya kala obwaki osombi bameuble ya sika sikoyo panda soki 9 mois ozalaka na vie ya souffrance mpo otiaki bameuble na ndako soso aliaka kaka eloko ekoki na mongongo na ye ba deuxième main oyo basala yango mpe mpona bato parce que okende kokuta mpenza deuxième main mundele mpenza allemand oyo aza ta mosusu na mbongo aye kosomba deuxième main aza mutu soki okoki kosomba ta mosusu cuisine ya 1500 te bakredi oyo tozwaka na bakredi oyo bato bazwaka na bakredi okoki kozwa yango ta mosusu na magasin ta mosusu intérêt nango eza ta mosusu 150 200 par mois okoki na mpe kozwa ta crédit ya bongo soki bamikanda na nyonso to eza malamu par rapport wanda kofutaka 500 chaque mois eza sika la kingo kaka mpona ta mosusu nabwaka bameuble nasomba bameuble ya sika yo moko na ndako donc oza lisusu na kimia te okomi ava okende kosomba ta mosusu biloko na supermarché ozolukaka barouge ozolukaka donc bambongo ekomi kaka soki mbongo ye ekoti mbongo ekei mbongo ye ekoti mbongo ekei mpona bameuble oyo osomba pendant 10 mois ozovivre na souffrance wana vraiment tomeka korefléchir tosalaka makambo na sentiment te bapapa babengi nga papa moko alobi mama Bijou lisolo obeti mpenza mwasi na nga aza bongo pesa nanu bango conseil pesa bamama mosusu conseil oyo bazoyeba valeur ya bakelemba te avant kokota likelemba ya bamonta ebele ifo tala oyeba revenu na yo oyebi revenu na yo oyebi ke nazwaka na ngai mbongo ebele nazwaka na ngai 2500 wana nazobwaka yango akote ederange nango nga te mais yo ozwaka 600 ozobwaka likelemba 500 otikala na 100 chaque mois ozomona te okosouffrir vie na yo mobimba epuis ntango yo kolia mbongo yango sikoyo ozwa yango mpo obotisa ota mosusu na commerce ebanda kosalela ota mosusu mbongo te yo ozwi obwaki biloko na ndako mpo osomba biloko mosusu omoi te koraisonne bien te somba meuble soki ozokoka te kosomba bameuble ya sika kotala bamagasin ya occasion somba meuble na oyo ya occasion tia na ndako obimisi 500 obimisi 800 osombi obosani yango par rapport yo moko na 500 wana osali makasi obombi kaka 2 mois 1000 wana kende somba nango bameuble no akala tia na ndako concurrence yo na nani par rapport ya chaque mois ozopesa deti moko ya suka ozopesaka kaka mpona osalaki na mbongo yango eloko te ngai na kobenga yango eloko te sisa moto mosusu mpe soki oluki bameuble oyo obwakaki wana donc bameuble moko mpe kufi nango te kaka mpo ata mosusu voisin aza nango okotali na ndako moko boye osepeli na bameuble ya bato oyebi nde nini mama wana azwaki bameuble na ye te yo oki okoti nango likelemba apres okomi kofaire souffrir bana na ndako moye balia yogourt eza te bamama mingi babwakaka charcuterie te babwakaka yogourt te parce que bazalaka nango te fruit ya pamba oyo eza te na kati ya ndako ndenge ezalaka bitabe elembi tozwala tobwaka na poubelle non okosala yango te parce que mbongo eza trop calculé quelque part ozosala mabe makasi mama oyo osalaka bongo bapapa misatu babengi babi mama Bijou vraiment zongela lisolo wana parce que biso tokutana na makambo ya bongo
bambongo oyo ozwaka ya balikelemba tellement prier la rango te tellement yebi bato kusangisa bambongo na bango te tellement yebi bato yo zwa bambongo na bango tia rango na makambo na te moyen esala pe loko ezate soko lie likelemba il faut kosambelaka toujours bongo wana mbongo oyo mama likelemba pesinga yango wana ezali neti nazwi crédit nga mpe na kozongisa donc mbongo oyo nasimbi na maboko ekosala likambo tozaka na bitide kosambelaka bambongo mama kelemba na biso et puis kokota likelemba il faut yebaki nazwaka mingi oyo ezotikala ezali neti mbongo moko boye nazobwaka yango quelque part nakozwa yango après mais ozwaka te ozokota likelemba ozwaka 6 okoti likelemba vraiment ya 500 et puis ozala bana 4 est-ce que okovivre makambo mosusu eza biso momutu tozofungolisa bato tozofungola baporte bana bongo so otali bongo ta mosusu bamama na bango bana wana bakende ta mosusu na baji na klasi te bakende na bamai na baklasi te bana wana ta mosusu bazala désordre bazala bibasket ya kitoko te bazala bilamba kitoko te biso mo tozofungola baporte sikoyo ntango bamindele baoya balobi oyo bamindele bato mabe no bato mabe te parce que mbongo oyo ya bango olie osala nango makambo ya malamu un jour bana yango basepela non oza kosambouye kaka mpona kobwaka bameuble bana yango mpe balalaki na balalaki mpe na mabele te bazalaki mpe na bambeto oza ya mposa kochange bameuble na yo oui okochange bameuble parce que epesameli biso mais yeba ndenge wana eza mpona bamama oyo basalaka foli moninga aza na eloko ye asepeli nango aza na makoki te ake abwaki bameuble na ye mpona moninga aza nango wana eza na bamama oyo babwakaka eza na bamama mosusu basalaka bafere na bango na mosika ata mosusu na Congo azosala bafere ezosimba te nde ndeko na biso auti ndeko na biso ya mobali apesinga lisolo ye azokocontinue kaka ifale asosola pourkui yanga bafere esimbaka te azososola te azokocontinue azoboma bana nzala ta mosusu okokutani na kokoti na kati ya chambre bana na ye baza ya mbeto ya malamu te baza ya dra malamu te baza na elamba ya malamu te baza na eloko te mama aza kosambuye oli asosola eloko nini azosala na mbongo nazwaka mbongo mage mbongo yango eza mokie donc nakoki na nga na baprojet te na vanda mais aza kaka kocontinue kosala baprojet azoboma bana na ye nzala bana na ye baza na eloko te et puis baprojet yango ozosalela banani bana yango baozelaka après 10 ans nde bana yango basepeli ou bien koma mwana kokisi 18 ozokoka kosalela ye permis te kaka mpona balikelemba zwa asala likelemba kangisa mbongo salela mwana permis mwana azwa parce que bamindele babombelaka bana mbongo na compte biso lokwa tozala na caractère babombelaka bana na mbongo na compte te mwana kokisi 18 ans asala miracle lukela ye mbongo asala permis il s'agit ya likelemba wana kota sikonde mpona mwana na yo bapapa baleli bapapa balobi mingi conseil na kopesa bamama yango wana kaka soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye donc makelemba kokota na sentiment te mpona baninga batiaka 500 yo yaka kota tia 500 kotia likelemba 500 eza kwanga te eza facile te luka likelemba ya 100 euro kota na yo na 10 mois wana ozwi 10 ozwi combien ozwi 1000 na 1000 wana okoki kosomba mpe eloko kota likelemba selo bozwi na yo kokota likelemba te po intel akotaki kuna batiaka 1000 ngana kende kotia mutu non okoma koluka bafanti na banzela mama Bijou apesi conseil toyeba eloko tozosala tosala likambo na sentiment te tobwaka biloko ya ndako soki ebebi obwaki mpo osomba mosusu ntango ozosomba mosusu oyebi ke nakozwa ata mosusu crédit na wana modofuta ata mosusu 150 ata mosusu 200 ata nazofuta 200 wana ezoderange ndako na nga te ata nazokota na koti ya likelemba 200 ekoderange ndako na nga te parce que na maboko natikala omoi ata na 800 wana eza mabe te et puis conseil na bapesa susu bapapa tolemba bamama tolemba basi na biso te topesaka bango kaka conseil parce que ta mosusu makambo bazosala baza bayebi te yo moto oza kote ya mwana mwasi ya boye pesa ye kaka conseil kolemba ye te ta mosusu oyo ozoboya mpo azalaka moto amaki elemba mosusu kutokende kozwa osalela oyo mpenza bambala suka osemeki na ngai jina na irlande alobaka nalingi bino mingi nakomi na ngai vraiment ya koshite nalobi kaka ke bapapa batomboki tolembisa na makambo ya balikelemba soki tozosala likelemba toyeba eloko nini tozosala et puis soki tozosala likelemba il faut kotala revenu na yo revenu na ngai ezalaka 2000 na koti na ngai likelemba ya 1000
parce que nayebi ki nako vivre avec 1000 wana et puis eko simba. C'est ça au Mama Bijou d'or alubaka na koti ya 500 na otika na 1500 ezate ke na koti di kelemba 1000 nga na zoka 1200. Non, ça se fait pas. Na lingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV, bozala jamais dessus. Nazo pesa mbote na baba copine nga na moni mama meje na quadrate. Merci na yo na ba partage na yo. Merci na yo na ba publicité aux salles la biso pour la maison de passage na biso. Na moni mama Jolie na Belgique, ma copine privée. Merci na ba partage na yo. Merci na ba publicité au salle rapport na nga. Na moni mama na biso Magui bon séjour na Congo. Merci na ba partage na yo. Merci na ba publicité au salle rapport na mama Bijou. Na bo sanité Bijou la blanche na Congo. Ya yo yangwana. Merci vraiment na ba publicité au salle rapport na boutique na biso qui est toujours liboso. Na bo sanité ya Derrick Bossi na Suisse quoi. Merci wana pire vienanga na ebike ya nanga asiportaranga. Merci na Yakiri na ba vidéo na la tinde la kayo Yakiri mosi na Belgique na ndengo talaka na ndengo partageaka. Merci na ba mosi nyo surtout sika bozali parce que bolandaranga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Merci na ba camarade na nganyoso na ona tangi kombo te na ona tangi nzamba lola amo na bino. Merci na mama Bernadette. Mama Bernadette na ora na ebike partage ba vidéo na nga. Merci na mama la biso Béatrice na Zindorf quoi. Merci na ba vidéo tinde la nga la tera na chaîne. Merci nzamba lola amo na yo. Merci na groupe na nga mobimba. Les amis de Bidor TV ya bino yango. Merci na groupe na nga ya fondation Bidor TV. Naza na problème ya numéro wana. Moi na kota ezalité. Un jour ceux qui na zui numéro mususu ya sika na kosala lisusu groupe na kobengisa ba o bazali intéressé pour na tozongela groupe na biso ya fondation Bidor TV. Merci na groupe na nga ya vente en ligne quoi. Kuna tozo teka bilamba na ndenge ya bokiete. Mama Bijou alobi na pesa aka merci na bao ba soutenir nga. Naza besoin ba commentaire na bino, naza besoin ba j'aime na bino, naza besoin bu partager ba vidéo au poeta la maka. Merci ndeko na nga mo mobile na boseli kombo la nzambe limbisa. Merci na makuma vinga na Frankfurt quoi 007 quoi. Merci na ba soutien na yo. Merci lisusu na papa na biso ami de mon ami c'est mon ami. Mama Jolie moko yebi mutu na ningi na bwaka kombo ezoki manga. Merci na esika zali bo partager ba vidéo eta la maka po pesa mama Bijou d'or toujours courage. Na lingi bino mingi rendez-vous na Congo na maison de passage na biso o ezala Irevu A37. Voiture na biso location za kuna na Congo kede na okin. Ozala besoin chauffeur à Poussarayo, contactez Bidor TV la numéro Ozomona. Okozala jamais desi, okende Congo, oza besoin de sous moi parfait na esili, ozo moi parfait moko ya poto. Kende la boutique na biso boutique d'habillement, eza ba du verre, eza nyoso na Irebu A37. Okozala jamais desi. Mama Bijou d'or lobi to sala ali kelimba oza na kalkite. Eza malamu te moi satika na mbongo na maboko kolinga akosilisa te ka pona likelimba kolinga koboma bana onzala te kosomba ka ba biloko na ya moins cher parce que mbongo mo ekota na likelimba et puis tango yo kolia falo sesa mwana o permis yo lie osamboye eza malamu te na lingi bino mingi bozala wana vendredi pona koyoka eloko ni mama Bijou d'or akoluba o eza ba papa mtu babenga kinga ba mama bo benga ranga bo pesa nga masolo na bino naza wana pona bino merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture, elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture, elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, Botali,
vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contacter Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepez la na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.